Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso to ba bolinga maman Elia Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vie pimuko waziba. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga. Est-ce que boza bien? Boni santé. Est-ce que santé za malamu? Wa bino maman Elia Nitu ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawala musi biso bien. Bino pe na côté na bino ndengeni. Alors faites-moi savoir si vous allez bien. Webi kenga lingami ko ba banga ba oyo balinganga soki baza malamu. Esala kanga pe esengo mingi. Merci beaucoup na bino nyonso to obo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka ngai. Merci beaucoup na bino nyonso oyo tout vous partagera ba émission ya maman Elia Nitu. Ndeko soki zamba no aliboso okuteni na nga na chaîne oyo na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV et surtout ko bosa na te o activer cloche de notification mwangonga wana o activer ngo pour que ceux qui à chaque fois émission ko kota et ko sonner pour ba que émission esika ekoti na kati ya Elia Nitu TV et kozala vraiment malamu mingi. Na eto sola moi continuité mukie par rapport ya émission to sala kilobi bino so bozomo na makambo zele sur la toile par rapport ya nani ya ndeko na biso famille ya bandeko baza ba Camerounais famille ba Pogba bomoni ba problème zele ka conflit familial entre ya na leki bolande ko bino surtout na ba télévision ya mindele ndenge ya a comploter na baninga ya bomwana po basala leki na ye mabe po babimisa leki ne mbongo koloba makambo lokuta pona leki na ye kwa akize leki na ye à tort. Donc le cœur de l'homme est très mauvais. Bato bazaki na émission lobi o balanda kinga moko na bango binanga pona opusanki maman Elia Nitu talanga likambo boy komela ngai yango nazo kamwa lisusu te so nazo mona makambo elika na mokili zo kamusanga suti maman Elia Nitu on aura tout vu. Moi j'en ai déjà vu. Na moni déjà un modèle na modèle. Alors le problème nanga ezani maman Elia Nitu. Ndengo zomona ka bana tata moko na mama moko bazo boma na boy. Jalousie o zomona. O baza bato mbongo. Bango bana mbongo. Eza zuwa ya succès na zuwa ya mbongo. Mengai moto asala nga mabe na vie. Mwana mama na nga na papa na ngai. Grande sœur na ngai. Grande sœur na nga sala nga mabe nini mama Nitu. Ndena abo na obi mana ozamula ite peut-être to ko vendre la moto sala live mais na betela bino déjà li solongo olena tika bino ka ndengo na journée po bino boza ka o maman Elia Nitu ndeni lelo o publicité alors bi grande sœur nanga maman Nitu na zalaki epai na ye na vanda ki epai na ye tango na utaki Kinshasa aya minga ndenge ya yambaka leki apesinga bolingo nyonso ndenge ezalaka tozo vanda bien na yaya na ye kozo libala na zui mama na kena nda kwa libala na vani na libala mais libala ngo pese mela kinga ete ko vana nda kwa libala mama na zaki na nga bien te na zalaki na nga na kimia te nyoso tu eza ya kolobate na mwa kike na libala kuna nena banda ko vivre na mobali na habité olina continue ko vanda na mobali oyo to continue ko vanda boy na libala lobi ya kotina na sani na kende libanda na ya ko déconner alors pona kende libanda te pona déconner te ko ni na osala malamu na bimana na libala oyo na tika libala ona sa nini na kene na ngai na mobali peto yoka na kite problème na biso na ndako libala ezakini problème na biso ezalaki ke mobali na ngai bande ko démarrer malamu te so na biko démarrer malamu te boya mikolo ba comprendre mobali bande ko démarrer malamu te so ki mobali abiki ko démarrer akomika na katikati ya nzela ale mpunda akufi na ye so kaka bongo na talinga habité ko na zana ngana no boye na koki ko vanda ka na mobali oya boye te vomi na tika na nga ke eko matar ko ezana na ebandeli boye na tika na boye ko trop tard na boye pena za mos na kati anda kwa libala lobi na tika mobali na kende ko pesa nzoto na mutu mususu e rozali sumu kwa munene oyebi ke mwasi soki ozana ndako ya libala mwasi soki babala yo otiki mobali oya bala yo ozi nzoto na yo otandeli yango na mobali mususu eza péché moko grave yango péché wana mibali ba pardonner yango te bomona ka mobali akoki kosala na ye mobulu moi ça pardonner toujours mais moi si libala soko asali lisumu oto bengia impudicité eza impudicité yani nango ya lisumu ni na bosa nanga baba yango ni so moi ça déconner ndaka baba yango ni na bosa ni mo eza makasi ya na bosa ni mobali alimbisaka moi c'était ce qui moi s'est trompé mobali alimbisaka te et le kwana soko tromper mobali bando zungela toujours mobali na mutu mobali alimbisaka ele kwana te tromperie à moi si mobali alimbisaka ngote alobi na boyeza kinana ndako libala
na bima libanda na kende kotalisa libanda na préféraki nga na mobali to silana na biso nga mona préféraki to silana mama to silani na biso na mobali wana ya na ngai akomaki camarade ya mama Bokilo ya mobali na nga wana bakomaki ba camarade makasi bazaki koyoka na bango ezo problème te libala ekufi nango yaya pendant que nazaki na ndako libala na mobali na nga wana yaya saki vraiment ki camarade na Bokilo na nga wana te mais pendant que libala ekufi yaya komi ko camarade makasi na Bokilo na nga wana bakomi ba camarade bakomi ko tambolana bakomi ko kende ba église bakomi so oya za na matanga oya kei oya za na fête oya kei na comprendre te mais nga nazaki na kati ndako ya libala wana ya na ngai na Bokilo na nga bazaki ba camarade boyete ndenge ni nga abimi libala oyo yaya bakomi ba camarade makasi boye na Bokilo boye amo mususu amo to zana so ba naïve bon na kipete na tiki ya na nga wana na kozana na camarade ce camarade na tolo bana soute camarade na toyo kana soute yaya na nga akosa l'effort akomisa ennemi na nga camarade na ye akende pa camarade toyo kana soute omoni nga za problème tenga na za yaya nga za mukolo makambo na bino etel na ngonga ite bino soto bwaka baleki na ngai so boza ba problème na bino eza ba problème na ngai te nga na kota ba problème na bino te to za na biso bien tout ça boy na bon mameli ani tunaza na baninga moko mibale oyo nga na jira ki na vie na kolobisa bango te to welela makambo oyo to welela baki na kolobisa te personne na vie na nga jamais mais yaya na nga akoma camarade ya binemi na nga wana nazo tala kaka neti nazo mona te sikoyo eloko oyo sikoyo mameli ya nitu na bingyo pona yebisa yo pona losoke motema ya moto eza mabe par rapport ya soki Mathias oyo ndenge a comploté contre ndeko na ye malgré bafuti bango mbongo bazo continuer toujours chantage mama ile ya nitu eloko oyo nazala choqué na vie grande sœur nanga propre mona papa na mama tikeli na libele mama ile ya nitu ex nanga wana mama nitu azui mwasi nga pe na yoka na sango ke ex asala nini azwa mwasi eloko oyo esalanga na ex nanga wana situation na biso wana ya lieu sacré na tikala ko yebisa moto te eza mabuklo na yebisaka ete ezala ya na yebisaka ete na yebisaka moto te pona ko garder quand même dignité ya mobali oyo nazaki na ye mobali oyo abalaki nga na bomba ki na motema na lobelaki ya moto te bamonaka ki to swana to yokana te to swana to yokana te ale to sali nini to kabwane ex nanga wana mama ayekozwa fiancé azui fiancé to kika sangolo kitote azui fiancé nga koto atazui na fiancé ta musu ko ndima na situation wana me ngai situation wana ya arranger ngai te alobi mama ile anitu ex azui fiancé a fiancé mwasi na ye e komi na tango libala abali pe mwasi na ye sikoyo to koma na point oyo grande sœur na ngai eloko ni grande sœur asala ngai oyebi ke mwana mobali wana tango abali Bokilo na ngana lokola mona kike yaya akome kokota mingi pa na yeba comme camarade moko Bokilo a réfléchi bi mais quand même ye azali grande sœur ya mwasi oyo mwana nga mobali abalaki lokola mwana nga mobali libala se kufa nango oui mais na moni pe ki camaraderie oyo ya mwasi azoluka pe na moni pe trop c'est trop Bokilo na komi kubenda mwanzoto alingisi koza su na grande sœur penza te mais grande sœur nde ami pe saka pa ex Bokilo na nga wana qu'est-ce qui s'est passé oyebi ke grande sœur na ngai mama Elia Nitu nanu na se remarié na nga te depuis to kabona ki na mobile mais na ça quand même na mutu na vivaka na ye grande sœur na nga telema akenda tie pa mama Bokilo na nga lobi ye kasaboma ye libala ti ya kasaki libala ezali pana na bikediko kasaki yango nini ndika po teta abomaki libala ye wana ti lelo aza ya kotula yetula mama oyebele koni osala pesanga photo ya libala ya mwana na ona mwasi na ye na publier yango po leki na nga amona esala ye pasi mama la tanki mota bi o publier photo mon esala pasi mais azolo mwana mama na ete ya camarade na ete eza mwana mama na ye oyo alinga sa mwana mama ne motema pasi
moi maman na libala ekufi oui nana se remarié te mais yoka grande sœur alobi ke mama pesanga ba photo pour nani bo publier ba photo na internet te pesanga ba photo na kende ko publier pour leki nanga et soyer et ça les passe ya sara na ke na libala ya kasaki libala ezali pana na nguba ah mama bukula pe bo moto esali bo moto zongi alobi te mwana na ngai alingi mama ko publier ba photo na internet te yango aboya kinde to saki libala aboyi ba photo na ekota na internet donc moyen na peso ba photo ezate asaleka mo Snapchat mo ya mke photo le na snap mais ko publier boy to ko ba vidéo ya za na discrète aja za discret alingi biloko wana te o te faut pesa kaka pour les qui n'ont vraiment à l'équisi il y a côté libala au lieu vendre libala bien avant de ba malamu te abibisi libala ti lelo yo wana vandit akoma femme celle vanda yemoko mbali yeyoti mbali ya se remarier pesa nga ba photo na kendeka ko publier pour soyer et ça ne motema passe et l'obelisko ya wana ndezungi saki ex maman bokilo wana muta tele habité bato ba cause na problème à famille parce que yaya ya muta ko sa mamba boyete quel que soit problème ata kutule kino asala kinini atale kina yo saki eloko nini jamais ko kende skali kino abalaka okende ko senga ba photo ya mobali na ina mwasi eska babalani pour yo publier en internet pour esala leki na yo motema passe maman na bomoto saki amona kité amona ki eza mabe ba to fo ba za problème à famille eza normal te bino bobi pe bato pe ba bomba makamote mama wana kaka mama bokilo wana lokola boyela kinde kwa na mwasi ko pesa ba photo ya mwana e pas publier abeteli pe mutu lisolo abi bande ko mokili mama na pa kama mokili abi mokili za mabe ya mutu azo ko senga nga ba photo ya mwana nanga bali a publier na internet pour leki na mona esa leki ni motema pasi elekelinga nga bi bato faut ba za ba problème à famille oyo mutu ndenge nini ya yende fa protéger leki na ye leki no ya talibale kufi okoki ko etale leki na yote okoki banda ko ba mabe pona leki na yote mama wana mona ki en tout cas abeteli nde ko mo lisolo tango abeteli nde ko na lisolo nde ko pata bi ongana na bomba wana motema na bomba na motema te fona benga la concerné na expliquer ye nde ko wana nda benga ki fi wana abitala yaya na yo tala boy keneki pa ex-book lo na yo bon abi ex-book lo na ota ninga répondre ye abi maman il y a nitu na ebisio elekelinga na modèle moko na bandi ko tala nga bien yango ya sala ki camarade na ex maman bokilo na nga na bandi ko tala ya sala ba camarade na ba ennemi na ngai akoza camarade ya na ngai te baninga o basala nga mabe ya za camarade na bango mama ni teloko wane lekelanga na modèle moko mama kwa sasa na bon moite ko yebisa nani mama za bon moite ko yebisa nani bande kwa to yebisi ndo kasi ndo kwa kotelo kwa mama abino ndo kwa kotelo kwa mama te elekelinga mama nitu mena garde ki ngope bongo te na benga ki pe ya na kisasa na yebisi na benga pe grand frère na biso pe na États-Unis na expliquer nga bitala boy yaya na nga wana na yebisio mama oyebi ko baye na komo komona yaya na nga lokola étrangère na komo komona lokola ka mutu nyonso kwa na bendana na yaya wana na komo komona ka lokola mutu nyonso alobela nga so eloko moko te na vie parce que kokende kotala malheur ya ngai oui libala nga muna bomaki mais eloko profondeur onga bomelaki libala ya yebi yango te ayebite tina ndenge na bomaki libala na yebisa bango te bamona ka makambo likolo mais oya kati nga na bomba ka mobali ke mobali azalaki anyoloka malamu te soki pa anyoloki bokei pongi na bomba ka mobali même mama mobali natikala kobisa makambo wana te na bomba ka yango pona ko protéger quand même mutu oya balaki nga na boya koloba makambo wana ti lelo pe makambo wana mama na loba ngo te na bomba mwso babali ye moko nde akende ko découvrir nenga akende ko découvrir mobali asali ni abali ye mutu na mutu azana motema na ye ta mususu ya ko supporter o ngana ko supporter te osani ni ako supporter yango na makambo ezoleka Paul Pogba oyo ndenge tozaki na live tango to sisinga telefone benga mama ni tuna expliquer ye que otozo mono kaena Abel et salamaka nango poka na media bango po baza ba star ya makambo na bango bimi bongo et puis tala motema mabe ya grand frère ye muto ena makambo sur la toile
grand frère on te comme ça makamuna média pour mon motema donc dans moni motema mabe ya grand frère na ye na moni motema mabe ya grande sœur na ngai alors bato soki bande ko mona papa na mama baza ko bomana mona papa na mama baza ko sala na mabe et bon combien de fois moto oyo kuti na sa moyi obosaka ki camarade soka sala mabe et salo pasite konyo kwa matin ka salinga bo se kolela na yote tala exemple ba Pogba oyo tala yango tala exemple ya bano ba bomaki Jordi hein ce qui na kanisi Jordi que son âme repose en paix ba ki ba cousin na ye alors yondeko soko moni moninga bozaki malamu bozolia bozomela bobebani konyoka mana yote boka bonaka ndenge Abraham na Lot basaka nini bakabwanaka konyoka ma motema te kobeta mabaku te parce que lisolo ya Kayena na Abel ti lelo eza ko exister ya moto zomona Kayena Abel ti lelo baza ko exister ti tala soki Mathias Kayen otali Pogba Abel tikoto lobane soki bato babimina musisa moko bameli libele moko bavandi na kati ya matrice moko basala ni boye bongo combien de fois moto ko lokoti na kimukolo. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ni beshene bana betu bons bisous, bonne journée, bye bye.